Bonjour, bonsoir, Balandi, non, soit des shows d'Enar TV. Merci Navao Balandi des shows d'Enar TV. Ce que Talibisomba, n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV au la réalité. Tu es dans sujet mon corps et que comme il s'appelle que peso passe. Pasteur, abotisi mama banami balé na église. Abotisi banami balé ndeni nzala branché na pesa au détail. Papa nabiso abenga na des shows d'Enar TV. Papa lobi des shows d'Enar TV. Ba émission zo sala eza vraiment vrai. Biso toza ba victime ya ba pasteur mais ça passe na bandeko o bazon dimate. Voilà oyanga pe lisolo ngwana zwa beta na chaîne na yo ba mama bayoka bandeko bayoka ba papa pe bazwa maele. Parce que papa nda zui choc, papa nda zui accident. Toke na détail. Papa lobi boyi. Papa na biso aza congolais à un moment donné akenda ki na Angola ba parents na ye batinda ki na Angola. Akenda otanga sisa ki classe na ye na Angola azwa ki musala asali musala abala ki mwasi. Abali mwasi na ye ekomaki na ba l'an 2000 akomaki na besoin ba voyager ba ya na Europe ye na mwasi na ye mais compte tenu ya ba situation kaka ndenge ezalaka papa akenda ki liboso atika ki mwasi na ye na Angola azela ye na sima mikolo po mwasi pe alanda. Papa lobi boye des shows d'Enar TV ngata on azalaki na Angola to bande ko sambe na mwasi na nga na protestant. Alobi nga na za protestant na memaki mwasi na nga na protestant to sambela kana ye na protestant. Maintenant on a ke poto et loko nini salaki ke mwasi na nga kendo kota na église de réveil. Mwasi na nga eyaki kokoma na l'an 2002. Azui mbongo atindeli mwasi na ye na Afrique po mwasi na ye pe alanda ye na Europe. Po ya yaki liboso mwasi atikalaki. Mwasi atikalaki na mbongo ndambu na maboko. Ye pa débrier mbongo après 2 ans a débrier ki mbongo abakseli mwasi na ye. Mwasi asalaki voyage, ba démarche à voyage tout complet. Mwasi a ko voyager a kitelaki na Portugal. Mais quel est maintenant le problème en Portugal? Moi, si tu as commis à Portugal, voyage est compliqué. Il fallait qu'il y ait une réservation d'hôtel depuis l'Afrique. Mais si tu as en Afrique, il y a la réservation d'hôtel na Portugal. Or, que tu as commis à Portugal, c'est compliqué, c'est jamais. Ce qui est à Portugal, il fallait que ça la réservation d'hôtel depuis l'Afrique pour ne pas venir faire sur place à Portugal. Bazwa ki mwasi wana ba refouleye bazongisi na Angola. Toza wana. Mwasi tanga azongi na Angola souci. Eko zwa mwasi. Mwasi azui ba angoisse, souci elati mama à 100%. Mama a komi penda na souci, mama a komi traumatisé. Webika voyage ne to sala ka socio sali voyage, boche ba moyen songer, au comité Portugal ba refoulé yo. Yaya ezalaka émotion moko ya suka. Maman na biso akomaki émotionné, akomaki na ba souci. Kaka ndenge ezalaka ba camarade. Camarade ya mama moko na Angola aye komona mama. Alobi no omoni ndenge oza na ba souci ebele par rapport ya voyage na ndenge uti ko rater voyage. Ngana ko préférer yaka to kende ko sambela pa na biso. Pasteur na biso très fort, pasteur na biso très puissant. Akosambela yo. Ba problème à voyage na ekobonga à la prochaine fois tant qu'on refaire voyage on ko voyager mbala moko yaya ngando akima mbula ne balé nzoka na ebale na mbule loko moko ezo polisaka nzoto mais Koffi Olomide lobi keno alingaki po pola penda bien bon toza kuna te ngana lobi kaka veut dire maman na ba souci wana camarade na ye azui abira to kendo sambela pa na biso bake ko sambela pa na bango nzoka erreur. Mama kote bakenda ko kotisa ye bake ko kotisa mama pa ya angwalima. Yaya angwalima mama ke ko kota nde pa ya angwalima. Elima. Oyebi binzambi oyo ba faux pasteur ba pasteur bino bozoya ko kosa ba mama na ba église. Yaya bokozala pini sévèrement na mokolo asuka. Nzamba ko kalinga bino ya ko kalinga bino ba pasteur. Balongoli mama na protestant esika papa atika ki mama sambelaka. Mama akena binzambi. Nzoke esika mama kenda ko sambela angwalima ya pasteur. Angwalima ya frère pasteur. Elima ya pasteur. Quel est maintenant le problème? Na fungoli parenthèse moko rapidement pour comprendre le on a expliqué pour la parenthèse oyo. Ndezo sala ke batebele ba comprendre. Eza na mama mususu abenga kinga lobi des shows d'Enar TV. Makambo zolo ba ya ba passe-temps
c'est comme ça et c'est vrai nga pe naza victime, mais quel est le problème avec cette dame? Maman lobaki nanga boye. Ba pasteur bango bazalaka toujours na église kotala ba mama o bazana ba moyen. Ba mama nyonso bayaka na ba église soki ka koza na moyen bozalaka comment dirais-je bozalaka ba cible pour les pasteurs. C'est-à-dire ba pasteur ba ciblera kaka ba mama oyo bazana ba moyen. Soko zana ba moyen wana ba approcher yo na église, ba approcher yo à 100%. Pour na nini ba utiliser ba moyen na yo opesaka bango ba mbongo ba mambebele. Mama lobi boye. Ba pasteur mingi ba pasteur mingi na ba église. Soki mama ozana ba moyen ba ko cibler yo. Pasteur akoki ko cibler yo jusqu'à niveau ke akoma na yo makango. Mama lobi nga moko naza victime liboso, nazaki naza na ba moyen nanga, mais église na kende ko sambela pasteur avisa kinga tina niveau pasteur abimana nga. Ça dit ba pasteur o ba visera toujours ba maman o ba na ba moyen et c'est vrai, constater na ba église. Ba maman o ba kumisa kezaka ba maman o ba na ba mbongo. Ba maman o ba pesa bango quelque chose. Ba maman on ande bazaka ba cible pour les pasteurs. C'est vrai. Maman lobi na komaka cible na église pasteur wana cible kanga tina niveau ngana eto komaka ba makango. Et tant que tu koma ba makango a utiliser nga makasi na ba moyen na ngai. C'est-à-dire à quoi li maman mbongo ya trop. Veut dire ba passe-temps batala ka ba maman ba na ba moyen. A ko viser yo soit ba ko approcher yo au komi na ba responsabilité moko boye na église ou soit a ko viser yo tina niveau boko manaye makango juste pour gérer bozui na yo. Quelle que soit femme mariée ou pas, bango ba visara kaka ba moyen. Ba pasteur bazo viser ka ba maman o ba na ba moyen. Basi ya bato mbongo pour na utiliser ba mbongo na bango. Si pas le cas pour les moyens, basi ya kitoko, il faut viser yo tina niveau kaka accoucher yo. Voilà maman ayebsinga na matoi. Na kangi parenthèse na ngena yebso bongo pour comprendre. Na fungoli deuxième parenthèse toujours pour comprendre. Et ça na maman msusu to bande ko sambela na bango. Maman ona zayi na ba moyen ebele. Nzoka aza bon en fait ba moyen ebele te mais maman ona azaki na ba moyen na bongisa lingala. Maman ona azalaki na mwa ba moyen na ye. Pasteur avisa maman wana. Atiaka kaka ba commentaire nyonso na kombo mama wana, akumisaka kaka mama wana, na ba communiquer mama wana, na ba exemple nyonso mama wana pourquoi avisaki mama wana pour mama wana azaki na mwa ba moyen na ye. Mama wana pesaka pasteur biloko akolia, mama wana asalelaka pasteur provision na lobango ndenge wana, asalelaka ye provision chaque mois, apesaka ye ba carton ya ba Thomson, ba carton soso pondu kaka ndenge ezalaka. Maman on a ça la kabadon et belé pour na pasteur. Mais le même pasteur a commis que soit moi na ya maman wana. Scandale. Na kangi parenthèse dalinga ko comprendre. Tozongi na sujet. Maman tango atikala ki na ba souci wana ba memie na église. Église côté ba mema ki maman bandi ko sambela. Kaka bino moko basi biloba loba. Bolingo vanisa minoko niente na kati ya mangomba. Bolingo vanisa minoko na bino silence te pa ba pasteur. Bolingi problème nyonso za nango leo yebisa nzambe oke ko yebisa passe-temps. Voilà côté pe ba ozwa bino ngo wana. Mama akendaki na église bakena mama na binzambi nzambe alongwe na protestant ake binzambi nzambe kaka ndenge ba invitera biso yaka pa na biso miracle. Lokwa pe to koma ko luka miracle. Mama ki amona miracle souci longwa ba sambelela ye a voyager pour l'instant, a voyager pour la deuxième fois sans que a raté. Mama akoti na église abandi ko sambela kaka ndenge zaka no mukomsusu pasta nga ndenge na zao na rataki voyage mais na minute on a $5,000 na maboko na olinga na sala esu voyage tant que pasteur aye ko ke mama zana $5,000 na maboko à l'époque il y a 2002 parce que na 2002 $5,000 ezaki mbongo ebele actuellement même à tozolo ba l'air actuel $5,000 ezaki mbongo ebele mais à l'époque en 2002 maman zaki na $5,000 au bazaki sous ko kangisa mo na mobile na epo a voyager alanda mobile na Europe. Tant kaka maman ebisi pasteur qui na $5,000 nazo préparer voyage. Pasteur qui pelekese. Pasteur a langwe pasteur ayoki kuya mbongo wana na matoi. Pasteur a yamuki. Pasteur a sale effort la première des choses à approcher maman. Maman comme interprète na église. Maman comme l'interprétation de la langue portugaise na lingala. C'est-à-dire maman comme interprète ya kolimbo la lingala na portugais na église. Pasteur a approché maman pourquoi? Pour ayoka ki maman déjà zana $5,000 de voyage.
chose grave. Maman bandi ko sambele suka ki wana te. Maman zo sambela po lukanzela na ye akenda landa mobile na Europe. Pasteur abimisi ba prophétie alobi boye. Maman voyage ozo lingo kendo sala nzamba la kisinga mobile ozo landa za ya yote. Eh, des shows. Bino ba passe-temps. Passe-temps alobi na maman boye. Mobile lingo kendo landa na Portugal aza ya yote. C'est-à-dire voyage ozo sala eza ya yote nzamba la kisinga ke tika voyage wana. Mobile ozo kende ko landa aza ya yote. Kaka ndenge ba landa kabino basi na maloba sukali. Ba pasteur one bazo kwisa ba mama baza ba être moko car ndenge Bible zolo baza ba être moko faible, mais vous devez aussi beaucoup prier les mamans. Vous devez beaucoup prier. Pasteur MC maman mobile Holanda za ya yote. Tandis que moi suis na zayi de na mwana moko na mobile ya kene Europe. Comment mobile déjà bozani mwana moko? Ba kende ko yebso biloko abwe pe yoki ko ndimango facilement. Mais c'est horrible, c'est regrettable. Maman ndimi. Pasteur abi mobile Holanda za ya yote. $5,000. Oh ba simbisaki maman pour ba reprendre voyage, pour ba refaire voyage. Ba ke ko fute ya ngonda kuna pasteur. Ba utiliser $5,000 wana ti esili balembongo nyosu ye na pasteur. Nzoka mbongo a passe mobile azoluka na Europe azopesa mwasi po mwasi alanda ye na Europe. Mais pasteur alobi mobile olingo Holanda za ya yote. Bale $5,000, $5,000 ba ke fute landa ku ye na pasteur. Maman na pasteur ba ke fute landa ku. Ko vanda ba genda vanda na pasteur, pasteur aboti bana mibale. Pasteur atongoli mama bana mibale. Bavandi na mama papa lobi boye ekoma ki na tamongo na bengi ko benga mwasi na nga na telefone ekoma ika difficile pona kozwa na telefone ekomi difficile okobenga eka nazalaki na église okobenga eka tozalaki na prière okobenga eka pasteur papa lobi mukomsu na bengi mwasi na nga boye na zui pasteur mais pasteur oyambi telefone na mwasi na nga ndeni oh non papa ko mitungisa te mwasi na yo abanga kanzambe makasi mwasi na yo aza femme de prière ko kanisa mabete c'est moi son pasteur ko mitungisa pona ngote papa lobi jour kaka na yambaka pasteur wana mba liboso na telefone na nga na yebisaki mwasi na nga il y a quelque chose mwasi aboyi kondima mwasi alemunoko mwasi aboyi kondima mobile abi problème ezate mais en tout cas na sentir eloko moko eza na kati babandi ko vanda na pasteur atongoli mama mwana liboso baboti pasteur atongoli mama mwana mibale baboti horrible pasteur atongoli mama debana pasteur na mwana ya papa bakomi misato à un moment vérité ka ndenge eumelaka nango te vérité bimi babenga papa na poto mwasi na ona simawa na pasteur papa lobi c'est juste pour nga mon pe na zo pasteur na téléphone mais na minute onde tozo so pasteur abota déjà na mwasi na obana mibale libale panzana nango esuki ndengo na parce que maman akei déjà poni nzela akendaki prophétie ye mobalo ngo landa na Europe aza ya yote et sali mawa pasi na soni baboti na mama obana mibale veut dire pasteur atongoli mama bana mibale na sima mikolo vie bandi ko compliqué pasi epesi pasteur ayebisi mama boy ngana moni eko simba te yo il faut zongela mobile no kindoki mama bandi ko beta shita sima abonde la mobile na Europe abandi ko bonde ya mobile na Europe lokola balaka mwasi na ye ba famille ya mwasi babengi papa na Europe ba yebisi non papa omoni ba problème ekotaki déjà na kati mais na minute au mwasi na ona pasteur wana bazali susute boloko bazali susute bana mibale ya pasteur bazana kati to sala nini papa lobi boye soki bobenga pona kolimbisa mwasi na nga na limbisi ye aza mwasi na nga na lingaki ye tobotaki pe déjà mwana moko na limbisi na nga ye problème ezate mais soki pona kozongana chizengu oyebi chizengu tuna baluba bakoyebi so chizengu eza nini papa lobi soki pona kozongana chizengu wane kosimba lisusu te mama na minute oyo atikala na Angola pasteur aboya mama asundola mama na bana mibale na mwana oya papa za na poto misato mwana papa za na poto problème ezate un jour papa na kozwaka ye qu'est-ce qu'on allait dire par là pasteur atongoli mama bana mibale asundoli mama na bana mibale mama akomi ko souffrir mama akomi ko benga papa na poto esali mawa pasi na soni papa lobi boye des choses denar ngape na minute oyo eza nango kaka déjà nzolele pourquoi ngape na poto awa na sina bali na koma na mwasi na boti pe na mwana. Qui a raison, qui a tort?
pourquoi basi bazelaka te, c'est juste question na tuni kaka. Mais sauf que tokolinga penda tolobela pourquoi basi bazelaka te, mais to tuni boy. Ba passe-temps, ba frère pasteur na ba maman. Problème ezalaka nini? Est-ce que bino boki kondimela nzambe ya solo te po boya ko simba Bible? C'est-à-dire ebela batu ba ko bomba na simba Bible mais baza ya nzambe te. Ils ne sont pas appelés de Dieu. Si ma Bible actuellement batutu ba comprendre que lokola ya sombinda kwa za pasteur, ngape fona koma pasteur. Lokola ya koma bien koma kolata ba veste, ngape fona koma pasteur na koma lokola ye. Voilà côté désordre côté na évangile de Dieu. Désordre ya okoyeba te nani ya solo nani ya lokuta. Par contre ba fo ba komi ebele ya solo ba komi muke. Voilà côté mbutu côté na évangile de Dieu. Papa na biso azo de la lobby des shows d'Enar TV. Ba émission bozo sala surtout plus concernant les pasteurs. Moi je suis d'accord avec toi parce que ngape naza victime ya ngona pesio loba ngona chaîne na yo bandeko bayoka. Tala problème ndenge leki. Comment okwebisa moi si amutu ke mobile ya Hollande za ya yete. Pourquoi? Parce que yoka ki aza na paquet d'argent, azo préparer voyage. Na sima nango salelika mbongo otongoli mama bana mibale pe na simoboyi mama. Toza wapi na ba frère pasteur, toza wapi na ba pasteur. Et sali mawa pasi na soni koyoka biloko aboy. Yoka so oza na sujet bien, benga des shows d'Enar TV numéro na ngango wana gravé na WhatsApp. Benga biso pesa biso masolo bien, tolo belango ko sala bien, tinda preuve, photo vidéo, total tolo belango ko sala bien. Soko talinga mba liboso, n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV la kaba réalité. Et zalaki abino humble serviteur, l'homme de bonne foi, zala branché ba émission Ezakoya. Ciao.